Kuki, Fobo Bomelasi la moto. Oya ko bimisa mambato pa bota na mobile papa camarade na ye. Le ya lelo so ayi na pena sila bien pona youth. Pona yo. Oya ko beta lisola sila o bakabona na leya. Yo ebi leya na sila kulika. Et voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend quand il y a RO aux émissions hein. Ça dépend quand RO et comme yo bande kulanga na téléphone na yo topé na écran na yo bande kulanga vraiment na pesi binombo te partout vous êtes na pesi na famille bota mobimba vraiment na pesi bino ba gros bisous pe ba mbote ebele bisika bozwami. Et puis na pesi na yemoko balobi la patrona hein, mama kioma Poutine de l'écriture Belvi Kandi vraiment na pesi bambote ebele bisika pi ozwami la famille. Vraiment bandeko nanga wana ezaki ka mo extrait na tielaki bino ya mokie kaka me ba audio ezali bandeko ya minene ezali bandeko nanga a balobi ekiri epanzani bandeko nanga batu baza ya kopanzana batu baza ya kobeba na bandeko nanga. En tout cas kobeba na oyo eza te pona biso soki pe ndenge nini mais eza juste kaka toya kopesa conseil toya koloba parce que bato bazui temps ebele pona ko détruire bato bazui vraiment temps ebele pona ko détruire bato ebele ba comédien na biso précisément hein bozoyoka donc bato bazaki à la base bato topé baza à la base ya kopanza bato lelo o ba pandi bato déjà boyoki ba secret comme ko bimba ndeko nanga. Alors biso toza bato moko tokoki ko bomba te tokoki pe ko mela yango ti parce que tant va sala ki on le tozo mona ba comédie baza ko kabwana lelo pona bango bits na bango ezaka ki Belvine mutaye ko kabula théâtre mais tant to moni déjà bango moko oyo bazo bimisa ba vérité na makambo ba sala ki ba comme ko bimisa ba vérité pourquoi pas biso peut-être ko lobela yango il faut te ko lobela tokoki ko bomba yango ta ce que tu bandi ko bomba yango c'est que to yebe loko pe donc loko la biso toza wana pour ko défendre belle vie il faut te ko talisa batu que makambo bande ko loba pour la belle vie ezaki na onde na ngambo na bango donc bango ne mutu basala ki théâtre et beba bango ne mutu basala ki ba comédien ba kabwana osomona donc ba vande ki bande ko créer ba matière ba fausse information pour que batu ba panzala le to moni batu ba kabwani hein ba artiste na biso ba kabwani ebele baza ko kabwana et comme système à groupe par groupe bande kolanga alors batu baza na base eza bango wana bandeko alors pourquoi pas tant bon bazo panzana bon pourquoi pas biso to ko lobela il faut to ko lobela yango il faut to ko lobela parce que ba lobi eloko nyonso ezaka na bande non pe na suka nango oyo ngala ko bien ekomi na suka makamba boye il faut ko talisa ngo batu pour que batu ba comprendre niveau nini bato ba combattre belle vie niveau ni bazui tala ba pour combattre belle vie bande kolanga siko boyoki lisola mama Leanda ebimi awa mama top ebimi awa donc ba déstabiliser kaka belle vie te mais ba déstabiliser la mama Leanda ya ba déstabiliser mama top ba déstabiliser mo ba comédien ebele bande kolanga alors bato boye baza bato moko il faut ko dénoncer bango il faut ko dénoncer makambo la bazo loba parce que tant bazo sala ka ba biloko la bazo loba ka en tout cas biso eza na bato ebele ya famille bota topé bato mususu o balandaka bango lisusu te alors biso le côté za ba pandisango toza na photo loba parce que bato ebele batikala na ba image moko boya mabe pona ba artiste na biso mususu oyo baza peke batalaka susu bango te po bango bamesana na kofinga eza na bato bakota na bachaine na bango te batalaka bango te alors biso ba oyo toza bapandisango so tomoni makambo bongo bandeko nanga famille bota il faut te koloba pour que bato ba comprendre banani yango bato ngo bazaki banani il faut moi bato ba comprendre bandeko nanga lelo na lobi na bino même nani bakabwani bandeko nazo tiela bino audio boyoka niveau o bakabwani bakuku o balingi mamu na ba o balingi côté kuna donc baza ya kokabwana bandeko nanga botala niveau place to komi c'est pas encourageant toza on a te pona ko encourager yango toza on a te pona ko loba mais to lingi nde kimia ekota parce que lelo makambo soki batiki yango okomona kimia ekokota pa ba comédien na biso yango biso toza na pona ko lobela yango parce que biso tozala
toza jamais basemer de trouble. Jamais tolinga batu bakabwana. Jamais tolinga bacomédien bakabwana. Parce que musala o bazali kosala. Eza musala moko ezosenga fo bazala uni. Eza musala moko ezosenga fo bazala ensemble. Parce que moko na moko aza na apport na ye na kati ya théâtre congolais. Ozomona mutu na mutu aza na façon na ye ya kojouer, mutu na mutu aza na façon na ye apesaka eloko ne mobo na filme. Alors pourquoi toluka bakabwana? Biso jamais toluka bango bakabwana. Mais eza na clique ya bato baluka bango bakabwana. Bango moko le bakomi komibimisa. Nde bakomi komibimisa boy biso foto ya kolobela yango. Biso foto sala yango ba émission. Pour la kotalisa mokili to pe kotalisa bato mususu o pe bande ko croire na bango ba comprendre bango so baza banani. Ozo comprendre. Il faut pas comprendre bon so baza banani. Tokoki obomba yango te, babi eloka mabe ba bomba ka yango te. Mabe ba bomba ka yango te. Mabe ba dénonçaka yango, mabe ba lobela ka yango bande kolanga. Ce que tu veux koloba c'est parce que eza mabe. Eza eloko moko to tokoki obomba yango to vandisa yango na mitu na biso to vandisa na banzoto na biso aussi na to tozomona danger, aussi na to tozomona mabe parce que koloba na biso eza na batebele ba koyoka ba ko comprendre bango temps ba comprendre bango peut-être batebele temps ba ko comprendre ba ko yape na ngamba ko ba ki ah eza na batebele pe o ba finga pe Belleville à travers ma cambo na mama ndeko kosala eza na batebele ti le pe ba comprendre na noté alors biso tozana tant tozomona nde ba komi be il faut te ko tia ba audio na parce que na moi bato moko mi balé pe balanda ba chaîne na biso o bazana ba pe famille botete mais à côté na occasion a chepe moi chaîne oyo azui peu moins un plus à comprendre pe na makambo bato na bande ko bato pe bato na bande ko sala bande ko langa et ça très important pour na kolobela makambo en tout cas na ko tchela bino bo mona niveau makambo zo kende parce que on a check ne bande lwana et que juste ka extrait bande ko langa na zo tchela bino na tchela bino audio comme ça bino moko bo yo ka makambo ya minene na epse ki bino chimi koleko ya boko yo ka ko panzana ya grave lelo ekozala et kopanzana bango ekozala esengo na biso te mais biso esengo na biso ekozala que soki batiki kosela bato ba fausse information yango nde eza bit na biso to na posa bakabwana te bazanga bango kabwa moko mais batika nde koloba mabe ya baartiste batika nde kokosela baartiste makambo batika baartiste ba évoluer c'est ça notre combat notre combat c'est ça to na beso baartiste na biso ba évoluer comme il faut l'artiste ne bazala à l'aise l'artiste ne peut pas tika kokose la broma kambu o ezo ko amener bango na bisika moka malamu te o pesa na bato musu bazana valeur ba pesa bon ba valeur ton bazo kama kambo bazo ko na ba réseaux sociaux et ça qui to côté bandi kolanga yango les a posa na biso. Pour ça, la biche est ko finge si là. Tout ça, la concurrence moko loyale. Alors, tant bazo bimisa makamba boye. Biso tokoki ko kangam no côté photo ya koloba. Biso pe photo dénoncer ba makamba ba bande ko sala. Ndé ba mba bimisi yango, il faut pe biso to tia yango. Biso pe photo tia yango pour que ba comprendre que en tout cas ba tout mususu ba comprendre que ba kabwani. Bazaki ba semer de troubles. Bango ni mutu ba bande ko tia trouble na kata théâtre congolais. Maloba on se bande kolobela Belleville qui bon te qui des bango moko c'est ça la famille et ça qui bango moko do il faut biso to chaka yango famille bota ne peut regarder il faut to chaka yango entre temps to focus na ba film na biso ba le film na biso e yesika nazo ko rakombo te discrédit discrédit babi film na biso yé bandi kolangai toujours déjà déjà présentation d'acteur j'espère que toujours soit TC des films et puis nani oh bachaka ni sous voilà je crois déjà parti il y a mardi il y a parti déjà mardi pour la première partie na biso il y a film na biso balobi film na so vraiment to landango sans modération total la film na so famille bota to kota total la film na biso sans plus tarder na coacher la bino no audio o bande kolanga bo landa bino moko niveau makambo ezo kendele eza kitoko te mais biso posa na biso ezali to ana besoin ko finga nde esila topé kokose la ba comédien makambo o ba yebite topé o ba salite et si la penza
to sala ba concurrence moko loyale so to sala ba concurrence te to kumisa ba mama na biso na musala o bazali ko sala et no ya kokota na ba vie privée ya batu koke kokosela batu makambo batu bazo sala te yango nde tolingi te yango nde eza komba na biso famille libota komba na biso eza yangwana soki bakumisi mama na bango ndenge nyonso balingi biso toloba te tosala yango problème te mais apasi eza kokosela eti lelo kokosela le ya nda ya makambo kokosela mama top makambo basili pe te eza na bacomédien ebele oyo bakoseli bango makambo c'est pas gentil eza kitoko te lelo tomoni bakoseli papa apo makambo likambo ya grave oyo bato bakoki kokabwanela yango mais bazokosela bato makambo. C'est pas normal, bandeko. Allez, makamba bongo tolo bate. Non, nous sommes là pour nos artistes. Tozaka mingi pour la belle vie, mais tozape pour la artiste. So bazo salir, oh bazali ba collègue ya belle vie, oh bazo ko accompagner belle vie, so bazo salir bango, biso pe tozana ki mate eko sala biso bien te. Ozomona eko sala biso bien te parce que ba portaka en plus na kati ya famille bote to pe na kati ya Bella Production. Alors to lingate ba salir bango bongo. Tokoki kolinga yango te yango moni toyaka pona koloba bandeko nanga sans plus tarder nazotiela bino ba audience comme bimba bolanda et puis on se retrouve après yo ebile na sila kulika abakuki fobo bomela sila moto oya kobimisa mamba top abota na mobile papa camarade na ye Léa lelo so ayina pena sila bien pona youth pona yo oyo ko beta lisola sila o bakabona na Léa yo ebi Léa na sila kulika lelo ni bakabona na yebi oyo yebi oyo ya ko beta lo kutati mais Léa kaisa lo kwa sila mtapio matière oyo sangsa ba pilipili ka po salir Léa ndaya au côté au biom do boma pe bien Léa na sila yo za ko ba pe ya ga bo kabla bango bongo akabola Léa na sila sana na pesha nga so asilika makasi yote obimisa via Gomez pona sila okay na zo via Gomez kuna bala na mobile ni balata bila mama puto ya na ngoti yo ne mtu malamu po ya wakize baninga musuba atolo bina ya gola nga na okota ngo pase ya gola peso batake nga okota oui atobwa kelinga na ya gola atobwa ke biso nyonso na okota kaka na loba no sali mabe c'est ça nga na hypocrite te boza na baba couple na bino ba hypocrite wana ndi boza na kuna moi je m'en fous baba kuko ba okotelo wana boza na bango kuna na bopesa ngani bokaba pete mabo makasi na baba kuko ba yo okotelo o mususu na basangani kiro na bazo okotelo na bapesa ngani na bana bango. Allô, bonjour. Voilà la famille. La famille, j'espère que bino moko bolandi. Lelo yo balobi baba cook baza maboko makasi bakabarate. Lelo ba secret comme bino bandi kulangai. Baba cook bakabarate baza maboko makasi. Baba cook mususu batikali na ngambo mususu. Baba cook mususu pe bakena na ngambo côté kuna côté oyo bango bamoni na bango c'est bon bandi kulanga botala niveau makambo ezokende. Alors makamba boy biso to kanga mnoko to loba te non il faut to loba il faut to lobelango parce que bazaki batu moko bazaki oh ba ko s'aimer trouble na kati ya théâtre na kati monde théâtre mais ba wangani ngo tamulai ba wangani bango moko ba bimisi lelo pire s'il pêchanga soki bakabona eza po bango nde ba ki ko cheki songi bango nde baloba makamba mabe. Lelo le anda soki bakabona bango nde mutu baloba makamba mabe bango nde bakotisa makamba mabe bandi kulanga lelo soki mama top makamba mama top mutu ayaki kobimisa kaka bango ozomona pour dire que bazwa temps penza ya kosala likopa wana bazwa temps ya kobonga mapenza babonga basala ba projet oyo bandi kulanga. Alors makamba boy biso to kanga munoko makamba boy biso to loba te photo loba biso pe to ko dénoncer on a part na biso excusez-moi to ko dénoncer na part na biso parce que eza na batu mingi o batala ka bango te eza na batu beli batala bango te parce que bon ba fingaka bon bazaka na makamba mabe batu mingi ba désabonner voire même na ba chaîne na bango batala bango te. Alors c'est difficile batu ba yoka makambo ba yeba makambo yo il s'agit de quoi batu bazoye bango te tozo kende ka bongo batu musu bazana na mitema de ase zoka
bato mosusu mpe bayina belvi à partir bamakambo na bango oyo bango basala bato mosusu bayina belvi mpe bayina belvi babi non mpo anika makambo nyonso bango balobelaka motu moko bato nyonso balobaka likambo bato baloba yango. Alors pourquoi pas soki lelo yo bango moko bazoya koloba makambo baloba bakabola bacomédien nde bakabola bacomédien nde bandeki kosala bamakambo na bango so baye koloba pourquoi pas biso mpe tolobela yango. Pourquoi pas biso pe total sa population? Pourquoi pas biso pe total sa bato batalaka biso baza pe famille bota te to pe baza pe abakuk te mais total sa bango niveau makambo o ezo kendele total sa bango banani o bazalaki na base ya koboma théâtre na o bon baloba ke belvi aye koboma théâtre bande kolanga. Pourquoi pas total sa bango toloba yango tozana pour la belvi quand il a patrona tozana pour la poutine tozana pona ye tozana pona ko défendre ye. Alors tellement bateau bazo sele makita soki likamo peza pona bango biso foto ya koloba mabende ko finga mais lokola biso to kaka koloba to salaka analyse to yaka ko finga te. En tout cas moi je ne vois pas le problème ngana omona problème te toza wana to focus na ba film na biso toujours to focus na ba film na biso to focus na musala na biso to zawana kaka pona belvi quand il a patrona notre maman d'amour to zana pona ko soutenir ye to zana pona ko soutenir ye mama le anda asala nini bozoka ba secret acha ba pilpil na mungwa et pas mama le anda mama le anda akanisa ke si la mutu pe mutu ayebisi to yebite point d'interrogation ozomona basemeur de trouble o babimisa baseka Gomez ki asala bo azongisa boye babimisa baseka ici pe kaka bato moko wana bandeko na nga o basala makambo oyo. Alors lelo yo biso tolobela yango te non il faut tolobela yango bayo finga belvi babanda da ko finga belvi ko finga nyonso bafingi belvi to suki wapi bandeko nanga bafingi belvi mais lelo tokomi komona bango bakomi kopanzana belvi wana azo ko évoluer belvi wana akeka musala du jour akene Europe azozonga awa ozomona moto ayebine likambo te moto aza innocente na vie na lobarango bokoki kosele makita soki combien de personnes boko atteindre ye te parce que aza innocente nzambe azotambola na ye bomona bando ko avancer kaka ozomona abando keka liboso po ayebi na eloko te au-delà de tout ce que bosalaka na internet po na ayebi yango te ozomona bevi ayebi yango te. Alors azala temps wana te ya koya soko kota makambo azala temps wana te bandeko na nga elle n'a pas ce temps bandeko na nga. Alors tika biso ba oyo toza wana pona kolobela ye botika biso to ya koloba na lobango loba na biso ba makambo oyo ndete moto kosala ke bango batika kofinga belvi kaka nde bazwi mokano bango moko tito sala be tozo sabwe kaka bango monde ba kosala yango sans pourtant que ekende de gauche à droite te po biso non to vanda te to yaka mama to fongoli ba caméra to ndo finga ba lesinga na sala yango te mais na kaka koloba oyo bango moko ba bimisi to ye kosala analyse to ko pesa ba pour na les contre c'est ça. Mais auto vanda kato de meto sala ngote. Alors so bon batiki na bango to kena so bien, to sala très bien. Yango ndeza soué na biso. Ozomona. La famille yango ndeza posa na biso. Batika au moins makambo ya kofinga oyo. Bacha kimia na bata théâtre. Parce que belvi ndanga za la posa batu pas jouer bien. Si la peine ndanga za la posa batu pas jouer bien. À quoi bon? Pourquoi vous créez loko o bolinga boya okabola bango? Pourquoi boluka bo kabola ba comédien point intérêt na bino ezaki nini na kati bandeko intérêt na bino penza ezalaki nini lelo siko to suki wapi lelo to suki wapi bwana nga na benga ngo eza justice ya nzambe to peza karma balobi karma existe bandeko nanga karma ezalaka ti ba secret comme kobima ezaka nzambe nde mutasali mais eza bien pour que lelo yo
mama sila a comprendre pe bato nini oyo bazalaki pembeni na ye to mpe to bandeki koloba na ye ke mama ye loba abandeki koboya omoni siko conséquence nango makambo so na vie peut-être ezalaka conséquence eteya yo mpo se corriger ozomona so conséquence te yo te mo se corriger eza te. Voilà la famille yango naka ya mokie toyaki mpona koloba parce que eza mosala na biso tozalaka na mpona kodelingre te kofinga te kande toloba na chaîne na biso toyaka kaka kosala baanalyse oyo amoni tolese to mpe todérange alimbisa biso vraiment tokutani na prochaine vidéo. Bye.